EHP Média, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien. Musée national, nous rendez-vous pour les obsèques de notre sœur ici pour le 1er mai pour la veillée mortière, pour la veillée mortière, notre sœur ici pour la enterrement. Donc, il y a une veillée mortière, ensemble na bandeko na biso bakufeli donc yaka awa na kati ya musée national eza awa tozolela notre sœur notre maman la sœur Lucie Kunda eza awa tozolela bino nenga balobi biologie tolela na bao bazolela yango tobengi bino bandeko tokolela notre sœur lelo eza mokolo ya suka donc elobi ekola lever du corps ekola na morgue ya Kalima et puis komema yango na kilte koleka na CBFC na cathédrale du centenaire. Après cathédrale du centenaire aussi ça célébrer kilte et puis tokende na nécropole esika bakundaka baartiste. Merci. Oui, j'espère que vous avez installé déjà. Donc, pour dire que maintenant, ils ont des cas. Vous hésitez, boya, la maman a dit son sœur, a dit son autre chanteuse, la sœur Lucie Kunda. Donc, ma capote à la musée nationale, lobby et ça me connaît l'enterrement. Oh, raté pour la maison, oh, raté pour la maison, c'est ça en direct. Vous avez toujours la chaîne EHP Média pour la Nabiso na OK Vilnius. Na bandi koyeba nangu ya liboso nangu na bandi koyeba mama Lucie na popopo Jackie Tembe et ya mibale ezali ntango tozosala album na biso na GK Gad Isabel toproposa bango tosenga bango baya koyede biso parce que il faut bofuta autant il faut bopesa autant non ah jour nini toye ça va na bon rappeler biso kada jour et puis sont venus sans pour autant dire que il faut autant de deux je suis la grande sœur directe du pasteur Gustave Kabamba Matete. Quand on a une faillite dans l'église sur le but maman Lucie Ndeni on check sur le mouvement Mikolo faillite c'est l'église ils viennent sans pour autant dire que non avant toya il faut tarif na biso ça autant avant toya au bon à transport il faut que y en a des musiciens ils ne font pas ça et ils viennent nous chanter avec le courant ou sans courant bayaka bayembi oyo qui peut sentir que ma musicien bayaki message il y a petit nangai ça c'est ma grande sœur coach nangai ma Peggy tu sais combien je t'aime ezala no Angola ezala no na Kisasa ma Peggy kanga motema eza chacun son arrêt de bus na mutazala lesika na ye nzamba bomiselaki akita
biso so towana kati ya mutuka maandisi aponi akitela na ye wana biso totikali kolende na mosala otopona molende na mosala wana tokontinue kosala yango ti mokolo mpenza bakobenga mpe biso mpe yo nga on ne sait jamais oyo okende biso bao baotikanga longonia makasi ezala na biso je sais que maman Peggy a perdu sa jumelle, si je peux dire. Abundi si jumelle na ye. Maman Peggy, maman Lissi a komaka, maman Peggy a fait si mélodie. Na minute oyo, mutu a komaka, akei. Maman Lissi kolemba, maman Peggy kolemba tout. Isa musala otomela kosela. Zambe na yebi maman Peggy, bandakala. Na musala oyo. Popo, chaki tembeli. Popo, série na yeba maman Peggy. Ayemba kitoko. C'est l'hymne de chantre oyonga na viaka. So yinga pe na koma oyemba, c'est pour na maman Peggy. Allez, merci. La face, Mama Chongo Telemana, la bonne relation on a cerveau, Maman Lissi surtout Vanjana, tout le héros, on a connu, on gardons aussi, et on a fait un Lissa Zagi ne plus rien pour qu'on a Bazapana, Omo, Babandi, c'est la jambe de Bosson, Babandi dans le métier. La première fille dans la mosala ici le col bayana bango yoke na bango na tomoni mosala basala na nomoni makasi ya bongo na bana basi oyo mibale basala mosala lokola sana mibale balembaka te bamemi osi na suka tomoni ke oyo kati makambo eza kaka liwa soki loyo te bakobona na nzambe te okoki eloko eloko moko te okobona bino na bolingo ya nzambe yango tozokona nzambe te basaleli nzambe mosala bazali basi moko bazali international basali nzambe mosala bakotaka balembaka te ata obengisi bango wapi bazaka lolendu te bakotaka eglize nyonso oyo kopesa bango bakozwa donc basalaka nzambe batalaka misolo te me batalaka mosala oyo nzambe apesi bango mpona koevangelize bakangani bakangolama alors vraiment ntango nazoloba ngo naloba ngo na okumisa nzambe mema ye na miso ezosala eyebi te nani akoremplace ye aza te aza unique na façon na ye ici tika apema na kimia na mosala asali nzambe afuta ye ndenge tokoloba yango wana talaka abanda toye oya abanda 16h tozosala boye tolobi te esoko kosala boye aza kaka biso bayengi nde tokosala mosala oyo mpona moninga moyengi aza na bongo te tokotikela moto te ezakosala biso tozosala pe ntina suka parceke eza lifuti epai na nzambe merci beaucoup eza bayembi ebele bayembi ekomi réalité oya Lissi atiki biso mama omona kaka bayembi nyonso tozosala protocole pardon eza signe ya kolela ndeko na biso Lissi Tunda ya mo malamu ma social servante moko oyo atiki vima takisa ya malamu toza na mpasi na motema me tomanifeste yango na kosala babone souvenir nini okoka oyo nga na nango comme souvenir mpo na ye Lissi aya na musique nakoloba mpe mama mpo na nga me anda kokabola te ya Lissi ata boyebani lelo otan bokutana loba eza kwa kosala 10 ans nga na souvenir mo tokende a retraite akimoyeza mwana belanga areconfortanga azwa mwana pria e mwana nga ayoka bien so na na pasi nabengi ta mosusu bato mosusu baoya na nsima me ya Lissi okoma deja atali yo
alendi so en tout cas oyo nazalaki nango lokwa souvenir ya malamu yango moni biso mpe tozali komike ana batangi ezalaki ye lelo oye mpona komela ye mpona koloba yango. Merci beaucoup. Ba protocole baza ebele bamama ya biso bachantre lelo bazosala mosala oyo mpona sere na bango. Bonjour maman. Bokoloba nini mpona mokolo ya lelo ekomi réalité ya lisi tozola lelo libanda lelo lobi toketika ya lisi bokoloba nini mpona ngai kutu nayebi te ndenge nini nakokoloba koma nanga sergent misenga nazwa mpasi moko vraimen na motema lere nayoki ke masera na banda kokanisa eza lokuta na banda kokanisa ata mosusu ndenge ekozala motika mo eloko moko boye po bato bazwa pani mais lere naye koconfirme ke eza réalité en tout cas etiki tâche moko na motema oyo kaka nzambe moko nde akoyeba kopase yango po basouvenir oyo toza nango mpona notre sœur yango kutu nde omoni ke totiki bandako totiki nyonso lelo eza veye montreur na ye tose mpe tozala awa mpo tobongisala kiti tolosaki songo baprotocole lokola mosala mpe kosala yango na sisi ya koloba eza vraiment ebele te nzambe azwaki kosomolinga kopeli azwa ame na ye pesonam pekose mpeta. Merci. Parce qu'on a ndeko na bango bapanzango 16h stilobi na 5h maman okoloba nini moi déjà force bopesi bino bachantre bobuki mapeka non d'abord bondimi bozala baprotocole boyamba bandeko na bino mosu bachantre boyamba baka ebele ebele okoloba nini mpona mama lisa azalaki na lwa na yo. Bon, merci mpona mama lisi aza femme chantre oyo tozali kosangana na ye ensemble aza musicien te yake nayebi ye na mosika aza moto moko toevolue na ye na niveau ya miziki ti kokende na retraite ezalaki kokambola eza surpris na liwa na ye me toyebi ke eza mokano na nzambe mama lisi aza moto moko tolandaki kovanda na ye donc bato bapesa biso mpe posa ya koyembela nzambe nayebi ke bato ebele babongoli mitema eleka nzela ya kasi oyo na ndenge bazaki osalela nzambe nde yango epesi biso susi omoni lokola bibli ezali koyebisa biso ke l'unité précède la roi tomikitisi mpona korendre ye hommage ya suka na liwa na ye mpona bolingo olenge tozalaki na ye nde yango ozomona tozosala misala oyo tokombola eza kaka mpona bolingo nde wana nde yango tozosala misala oyo nalingaka mingi koyemba banzembo na bango ntango nakoma na age ya 18 ans na bandeki koyemba mingi onyame kokoko onyame kokoko anzembo wana so na oyemba omemi na baeglise na biso ya KDC bandeki kosala mwa bien bapaster bandeki kosepela na nga trop susi makasi oyo omona ya lisi keya tikili mais eza mokano ya nzambe ozopesa nzambe merci po alingaki esala na bongo nga mpe naza chantre osaka ndenge naya na nga azalaka nzambe apermettre mokolo na ye ezalaki mokolo wana oyo ya azwaki molimo na ye lokola azwi molimo na ye topesi ye merci 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 nzambe azwaka covanza na nzembo nini okanisaka ya lisi vraimen ayalisaki nzembo vraimen ezongisaka ngai ya lisi namona vraiment présence ya lisi na chanson nini chanson oyo ngai ezosala nga mpasi mingi eza kaka chanson ya onyame koko wanaka mpona yembi wana merci
souvenir nous avons gardé pour la serment ici. Les souvenirs sont belés, hein. Les souvenirs sont belés, makasi. Nzambe na bolingo ndenge azana mosali na ye azwi ye misala yake ye angapesa conseil bisika bisi azali bolingo na kaka kosekana koseka so apesi yo conseil osentir kolinga pembeni na yo soki tosali eloko moko mpenza mabe elona wa ozongisa mpe na nzela ye misala azalaki eyaka asana ye na bane ana artiste na ati moyembi so adeja repansi na tai nanga te ana bezo nasimba kobwana mpe nanga na kifei na oyo yango na basouvenir oyo ya malamu azalaki nango vers biso mpe nakani maboko natikala mosusu nasana wana kokanga moko na mikili zolaka protocole bazanga mpe makasi akoyemba kotoka motelezala parceke kotala moto ango mosusu akufi alekaka tanga na boyembo azalaki na motema mosusu encadre ebele basouvenir eza ebele jo mosusu ayebi soki osali boye te ezongisama eza leson tikali nango omona tandi bamosusu bayemba balinga bamekole me baokomaka mpasi aza c'est-à-dire ke ye lisi yango alakisa biso eloko moko boye ye maître komika oli aza ye oso ozasala biso lelo ti ovandi nzembo nini ozogarde makasi mpona yoki nzembo ezomisanga mbango ya lisi nzembo nini ozogarde ya lisi abanda oyemba mpe nini andoyemba nde banzembo ebele basouvenir mosusu naza nango tokutana na embuscade moko abanda koyemba nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga bolamu oyo asalela yo lolenge nini yango ngai nabosana bolamu na nkolo na ngai te bolamu na nzambe na bomoi nanga andemba nzembo ya malamu eza toyembaka nzembo moko chrétien jusqu'à la mort abandaki kosala mosala moko akei moko atikali c'est-à-dire ke oyo akufi na kati ya œuvre donc ya makasi ezaki ya peki aza makasi acontinue œuvre wana parce que nzambe aza nzambe ya temps mpe ya circonstance lokola permettre azoya lisili c'est-à-dire ke mpe na ya peki mosala ezocontinue alemba te akanga maboko te ezala makasi yaya nzambe moto apesa makasi wana eza biso eza mokili te bokili ekoki oloba ekoki kokritike nde moso tala liboso tala liboso loba kaka na ye moko esala eza continue pe tozo evolue na nzambe ya Gombe azongi lelo sala ezosala na musée national
Il y a lycée Kunda Sister ou Azaki ndeko na yo ya mwasi lelo komi réalité na tiki biso lelo komi réalité vraiment on va voir tout ce qui se passe Azaki servante éternelle pour servir Nzambe nzembo na ye edefile biso vraiment na kati na bafamille mpe oyo azalaki vraiment soutenu na kati ya banzembo na ye epesi biso vraiment mpasi na motema en tant que chrétien mpe bato oyo bazopesa biso nzela na nzela ya koyeba keno bango nde bazwaki makanisi wana liboso nzambe apesa oyo abengaki bango po bapandasa yango na kati ya vraiment ma lelo yango toye relation na biso banzembo nyosala biso vraiment esengo ndenge toyoka yango ndenge akomisi nzambe ndenge mpe ayembeli nzambe donc surtout ngai vraiment apesa nga vraiment so nazoyoka nzembo na ye vraiment esalaka nga bien nzembo nini vraiment oyo emotivaka soki oyoka vraiment papa ya biso akei amati vraiment nalola moni baangeli na loyembo nini ya lisi po vraiment oyembaka po vraiment okanisa sango na biso lisi nzembo oyo Alléluia, Alléluia, dans la carte d'intercession, surtout les banques qui ont des réflexes, et une mission de moi, vraiment, il faut vraiment la mesure de la prière. Merci beaucoup. Papa na biso, papa ozo garder ba bon souvenir de ce temps de yo il y a ici. Vous gardez des très bonnes relations ainsi que édifier au nyonso bango basala lokola misala nzambe surtout na bato yembo na bango et édifier nga particulier nini napamboli nzambe lokola babible dans toutes circonstances nous devons toujours glorifier l'éternel tosangisa matondo mpa na ye lokola yapesaki biso mosala na ye azwi ye kombo nzambe kumana yango wana eloko nini okoyebisa na ya pegi moto atikali bamo forte mpona ya pegi abongisi leki na ye abongisi lipasa na ye pour le temps babakosala na ye eloko nakoyebisa na ya pegi ayika mpiko ya lisi akei me jésus christ akei te ya lisi akei mosala na nzambe econtinue ezo acontinue baeffort wana asala lokola lisi ya lisi ezaka ase découragé te oyiki eza partout eza nango nzela ya biso nyonso me lokola ye aza nano acontinue koédifie biso asenga toujours l'intelligence et la sagesse epai ya Saint-Esprit mpona kocontinue koinspire ye loyembo oyo koédifie le peuple ndeko na ye ya lisi oyo okotika biso tozoloba
baboye sœur Lucie aza moko oyo azalaki moyembi kati na bayembi biso mpe lokola tozalaki bayembi toyebanaki na bango puisque tobandaki kokutana na bango bisika tobandaki koyemba elongo na bango yango epesaki biso mawa toyaki kopartage na libota eza bana mbila bayemba kokoko tozali awa mpona kosanisa mawa elongo na libota toza bana ya tata moko bana ya mama moko tozo kosanisi biso eza kaka libenzambe wana toza bon souvenir nous regarder pour la serre bon souvenir so misi azali moto bandeki koyemba kitoko azali na voix moko posé bazalaki na soki totali bien bavoix na bango ya soko sango na biso aza makamba alobaki mpe yango na 1992 bazali bato banda oya na bana mbila mpona ozwa mwa formation wana baoyeba lolenge nini bakoki koyemba très posé baoganga te obimisa mongongo oyo eza ya banzemi doki eza presque biso na bango soki otali mbongo na biso ezokende apepre mama watiki biso aza moyembi tongi toyoka nzembo na bino bozongisaki biso so papapa botyaki demembola nini toyemba kekaka Samba, ezangi biloko te, samba, ezangi nyama te mai, ezangi lisite, kasi tozali kolia te, mpona nini totyaki tembe popo. Merci beaucoup. EHP Média, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien.